Parce que les militants na biso bayo kaka o eza présidium. Banda ya bandi abandi o eza donc na deuxième mois le 27 oyo deuxième mois na yi. Donc atikali ko vandisa ta présidium mon côté. OK ba vanda ba siéger na ndenga lobi ke a nommé au Cherubin Okenge asalibo nyonso wana tout biso peuple etel nango bisoté. Donc kuna amona ki déjà kuna zéro. Donc ameki deux fois et simbité. Donc nakin appelle 20 a oya na été. Nakin a oya te nango yambai. Les 20 aya pona ayamba ake yamba mona mboka champion be. Nalobi mama nalobi mengana asho na komi nango tata boye ti lelo na balité. Na mbonga nani ya Moïse Katumbi jamais. Malgré bozomona onye sotwezo sala mawana bomoni ndenge papa honorable Fidèle Babala a sali démarche logique ndenge pas président yako annoncé retour à Jean-Pierre Bemba ko informé na président Abisso à Ketina Arc-en-Ciel et par sénateur Mabaya. Donc a sali démarche moko o eza logique. Mais démarche oyo que non coordonnateur na biso Moïse Katumbi akokai ko salate. Donc alors na ba programme nenyo surtout o ya ça qui que les 10 de leurs en Goma. Bato la mukani nango baningi bakeyamba. Honorable Jean Koubal azali moninga ya Nanga. Oui, batangi na classe moko mais vérité des urnes. Et soit qui même papa Jean Koubal parce que na provincial muto a battre qui ezaki Jean Koubal. Donc apesi belle certé moi si ananga moi si ananga nde bazu ba tcheye wana après tout ça là écoute moi réclamation to lobi honorable yo ni balongoli tout ça bi bon wana etikali makamu ya bango moko balandela yango bazo ndai kozela ti nanga to moni que ayo ko China national parce que a gagné qui na provincial na national. Donc wana eza oyo biso toza ko dénoncer yango que vérité des urnes etikali libela. Mais pona makamu ya mwana mboka cordon na biso ya la muka Moïse Katumbi Chapwe le grand coordonnateur na biso toza ya ko sepela parce que aza toujours na biso la muka eza ya ko panzana te la muka eza toujours malamu malgré Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Congo France.com Congo France boy madame na kati ya tranche sabino to solaka etali politique ya mboka Congo lelo vraiment nazali na le fou de Fayulu boye bara bomona yeka mutu mo liboma melelo bendi bode ambis pas arabe na suki depuis bazoki ça pe suki pe ekenda popote kauka pas vivre bonjour maman boni santé ouais kitoko makasi na bien bino lo baninga basali marche na bango bino boke kotinda ba invité ba panza mutu kaja marka bunde maman vraiment yo zolo ba biso to tindi ba invité mais biso kutu ezoko étonné biso que non il y a une centaine de personnes ya ba combattants baké na palais du peuple et tu te que ne kotinda ba invité to kotinda ba invité pour comment parce que eza makam o eza tatana maman ne mbazoko bunda alors biso to ko kene kotinda ba invité comment parce que makamba batata bana bakota raté alors jamais to ko kotinda ba invité eza bango moko tant to benga bango ba taliba tant to benga bango ba kuluna en cravate ba kuluna terrain yango ba résultat nyoso yango bon ezan no lenga na bango ndenge ba ajisaka biso to kolobani tozotala kaka bango na bango babundaka la muka en ébullition de tolobaka kaka la muka mbutu osangana te veut dire kuna na kati ya parlement Cheriba Okende toyebaka moto monene Cheriba Okende balongoli e ba invalidé kozonga pe ngambo ba musicien to moni l'homme de bayibinga bo mwana au secours Jean Koubal Kalala ba uti ko validé pas vie la muka mo maman eza question ya boyete tango yo lobi ke oyo za fou de Fayulu lelo bomoni suki ezate bomoni nazana décoration te c'est parce que pour dire que biso bato ala muka toza bato aboanya
toza bato toza na kati ya vérité toza na kati ya bavaleur oyo eza babengaka yango fou intelligent omoni ndenge tozali boye monsieur Koubal honorable Koubal azosibir na ye kaka oyo eza mensonge oyo aza kaka victime parce que ti tolobi vérité des urnes ebandi pa Fayulu yango bomonake no te bakomozwa Pierre Kangudia moto azwaki te batie na place ya Koubal donc eza kaka vérité des urnes oyo biso toza kolobela yango oyo kaka nde moto ezoboma makambo nayebi si yo mama Chéribin Okenge baza na problème te yebisanga Moleka azwaki wapi Wivine Moleka azwaki wapi azwaki wapi tant que la vérité des urnes eza eloko oyo il faut congolais nyonso surtout ayeba yango etikali libela na mutu na ye ke congolais esengeli afongola miso na makama vérité des urnes mais tant tozokende ba vote tozosala devoir na biso tant que citoyen congolais okende ko voter mais zala veille na vérité des urnes 2023 obino bozela bozaka veille na vérité des urnes na bien yo loba vérité des urnes bon aussi peut être ya mwana mboka Martin Fayulu vanda na ensemble ndeni ce qui y de zizani ceci c'est là mais si peut être madame Charlotte batiki aza na kati ensemble mais madame Charlotte azali suppléante bakoki ko invalider mwana mboka Fayulu te pourquoi parce que ye eyebani nyonso surtout que a gagné ba élection a gagné qui na présidentielle tina nationale sénatorial te asalaki mibale maman en tout cas biso tokoka na biso pe kozwa tolobi bon toke na assemblée nationale to réclamer que bazongisa Koubal o bazongisa Okenge pe o basali pe na nini na basali Mike Mukebai tokokene pe na assemblée provinciale wana tosali pe ba réclamation na biso ba droit na biso mais tout le monde c'est la continuité à Kabili. Donc, oh bango ba beta ki tolo ba lobi que non to gagner to sali coalition FCC cash. Donc nous sommes tout parce que biso to lo ba que non ba élection o ezaki nango biaisé. Donc ba invalider batu, ba suspendre batu et pas na biso ka vérité des urnes. Il y a une première eloko yambo. O était même gouvernement bande konyo surtout baye ba ke eloko liboso za vérité des urnes. Na loba moke boloba mama ngolo ba suni na bosongi na ngata ba lobi te vérité des urnes mwana mboka Chéribin Okende soka le kaka na assemblée nationale ezaka pona makambo to bengi o etali sei bomona ka sei nde moto lokwa mona mboka Eliezer ya bimaka numéro 1 na Lukunga yango na sei aki ko benda mwana mboka Chéribin Okende mais to teli pe côté kuna Jean Koubal kala bobi na mama Margot kaka yemoko na kati la muka na majorité na national mais na provincial azaki na to c'est quoi moi pe songi moke sona ke moke Jean Koubal kala c'est l'ami intime de Corneille Nanga wana na olimbola le botu na mama Margot ndengeni na kolimbola bino parce que mula mususu le fou de Fayulu la makambo te mais bino kaka ba otolandela makambo to yebi mais la muka lelo mwana mboka Moïse Katumbi lelo le 10 il faut na Goma tomoni balobi Moïse Katumbi azui accepté ya kokita na Goma yango ekomi ko sala théâtre o nini les fous de Fayulu. Bon maman olobi eloko moko ya mbo olobi ke honorable Jean Koubal azali moninga ya Nanga. Oui atangi na classe moko mais vérité des urnes et soit qui même papa Jean Koubal parce que na provincial muto abattra qui ezaki Jean Koubal donc apesi belle certé moi si ananga nde bazu bache wana après tout ça là écoute moi réclamation to lobi honorable yo ndeni balongoli yo tout ça bi bon wana etkali makamu ya bango moko balandela yango bazo ndai kozela ti Nanga tomoni ke ayo ko China national parce que a gagné qui na provincial na national donc wana eza oyo biso toza ko dénoncer yango que vérité des urnes etikali libela mais pona makamu ya mwana mboka cordon na biso ya lamuka Moïse Katumbi Chapwe
le grand coordonnateur Nabiso, Tozan et à Kosepela parce que Aza toujours Nabiso, la Mukaza ya Kopanzanate, la Mukaza toujours malam. Malgré bozomona onyo sotezo sala mawana bomoni ndenge papa honorable Fidèle Babala a sali démarche logique ndenge aye pas président yako annoncé retour à Jean-Pierre Bemba qu'on informé na président Nabiso à Ketina Arc-en-Ciel et par sénateur Mabaya donc a sali démarche moko o eza logique. Mais démarche oyo que non nous coordonnateur Nabiso Moïse Katumbi a kokai ko salate. Donc alors na ba programme nenyo surtout oyo ça qui que les 10 les leurs aux anagoma. Bato la mukani nango baningi bakeyamba. Parce que ba militant Nabiso bayo kaka oyo eza présidium. Bana ya bandi abandi oyo eza to que na deuxième mois le 27 oyo deuxième mois na yi. Donc atikali ko vandisa ta présidium mon côté. OK ba vanda ba siéger na ndenga lobi ke a nommé Cherubin Okenge asalibo nyonso wana tout biso peuple etel nango bisoté. Donc kuna amona ki déjà kuna zéro. Donc ameki deux fois et simbité. Donc nakin après le 20 a oya na été. Nakin a oya te nango yambai. Les 20 aya pona ayamba ake yamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba nalobi mama nalobi mengana asho na komi nango tata boye ti lelo na balite na mbonga nani ya Moïse Katumbi jamais na mbongo ya nzambe na ngande mutu azosala bagrâce wana alors mbongo na ye lobeli biso lo te bato oyo bazana bato baolia mbongo ne ba continuer au moins que bango nyonso tout bazaka toujours échec donc ezali makambo nyonso tout ba programme na wana biso nyonso peuple congolais toza biso na tina na ngote mais to mona ki ke azonga ki moi giga asenga moi ba bubulimbisi abaki boy mona Cherubin Okenge yaki tout ça makambo wana tout ça peuple biso to kolimbisa ye en public to kolimbisa ye parce que za coordonnateur na biso mais tozo senga na ye azela nanu pap to ya mananu Igwe le véritable chairman le véritable Igwe to yambaye après ye tu makamna to yambaye sima to bongisi na peuple congolais to sengi ke banga te na kati ya Lamuka vous avez des infiltrés na ndenge nini tala le roi mona mboka Franck Diongo bikolo akomi na été comme porte-parole à Moïse Katumbi na comprendre mais des deux le fou zela na sisa des deux Nicolas Evazai va soutenir Bino Congo France France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com